Master nangai moko Jani la métisse noire ya beta beta. Mignon. Tunanga nini moto. Yoze bate basule za wi. Tiko lo babo. Veut dire mikolo yo babimisi bor moko moto nanga suka d'internet. Comment non nini panza sango. Comment nango? www.congomillennium.com. Pourquoi le vent en anglais te prend un qui vient te? www.congomillennium.com. Ce qu'on a suite en gros, la news paye à Congo ezali. Bazana tout moto langai. Mama tikate kuna tout. Soko lingi musique kakayo. Olingi théâtre kakayo. Ah bon? En plus, tout na famille na Amérique kuna bazoluka basita bien. Côté ya yebisa yebisa donc ça nonga ka site moko akene musika musika ti. Donc ça nonga ka ke www.congomillennium.com. Ce qu'on a tout dans la suite en théâtre ezali. Mama est dans son divinité na monde. En plus de cela, tout le monde a besoin de soko limpe au bassin la yo ba leaflet que au lieu de promoter les témoins locaux non moko boyer au sein la business mais on a conseil ya ti ya on masolongo omonyango eza na kaka Congo donc la benga bango tukeni na site kota tala ba numéro na bango so toza kaka lelo naza ko benga lelo kaka benga bango ba ko sort you out donc makambo ezali Congo Millennium .one. Bonjour, bonsoir, bandeko ya monde entier. Ça dépend si vous allez payer l'heure au niveau de la émission Oyo. Vous allez toujours connecter dans www.congomillennium.com. Dans la ligne de Konabino Landou, les tenants du titre, Ndengibimo Bolwaki, en compagnie à Moninga Langai, Riki Dibenzi, Oyo, Azali Kosalake, beaucoup à côté de la émission Oyo, Nabilili à TikTok. Lelo, encore une fois, tu utilises Sukoluka, Moko ya Bobondeli ya Mboka. Namboka Irlande. Nakola Kisabino Yeye Moko Aïba se présenter. Bonjour Ndeko. Bonjour. Ndeko Nangai, monde entier Zali Kota Layo. Okoyi se présenter la bataille Zali Kota Layo. Oyebi Sabamon Suyo Zalinani. Merci beaucoup. Nandenge Ozinga Pie Levelobe Toza Dimanche. Chacun m'a commencé au sala. Kombo Nanga Nise Kizamba. Oba Ebinga na Kombo Anita. Naba Oba Ebinga na Kombo Yanzambo. Mwana Kimbangu. Zandengai. Yanzambo mwana Kimbangu. Mais nana Yanzambo Moko. Est-ce que vous avez dit mwana ya Yanzambo Babinga Viengwana? Naza mwana ya Viengwana te. Mais naza moko ya université ya Viengwana. Moko ya université ya Viengwana. Oh, quand elle est battue Viengwana à l'université. Qu'est-ce que cela veut dire? Expliquez-moi, il va bien. Eza moko ya batata oyo na Congo a telema pe ya soko na exception makambo oyo tokande komona bala bien ça ba secret politique ba secret d'état to yebi yango kaka pona to comprendre que faut to kota na école ya vie wana yango to yeba makambo wana yango na lobaka na za moko ya université ya Viengwanda Yanzambo olobiki yo zali moko ya université ya Viengwanda mais lelo ngana yambi yo okoko yebisa bato Moussa Nini Salaka. Nayambi comme musicien, Nayambi comme acteur, Nayambi comme nan. Bon, mingi biso tozali ngai moko précisément ndenge naza boye, naza congolais ya tata pe mama et puis naza moko oyo totelema na mboka oyo ya Irlande depuis 2005. Na ba début 2006 ne vraiment musale bandeki na mboka oyo ya komeka ko conscientiser puis ko sensibiliser bandeko. Total sabango nini ozoleka na Congo puis nini ona tango yo esengeli na biso to sala pona koleka ko sikola mboka wana on aza moko ya combattant résistant oya zaka na mboka ya Irlande. Eh ben bandeko monsieur Yanzambo alobi yazali moko ya ba combattant résistant a na kati ya mboka Irlande mais ngana yebi ke na mboka Irlande ba combattant bazaka ba monte pour mboko visa ya kolala.
papa nanga na évité kolala na lolenge nini parce que to beti muntu te to fingi na télévision te to bata PPRD ba sala campagne ya mwana ndeke awa po lokoni po omona visibilité na biso na évité so par rapport à quoi aux autres la question yo lobi boya ali pona ko conscientiser ba est-ce que bato baza na mboka oyo baza na conscience beni oui nakoloba eza na jusque là bacongolais oyo bazocomprendre nani te ke mboka eza na danger ezali précisément na mboka tofandi tozokomona ke chaque fois tokende na place moko boye bazoyebisa yo no bino nde boza wana boboyi misiki ebeta boboyi bapaster baya na mboka oyo boboyi makambo malamu esalama sikoyo eloko nini ya sika oyo bino bopesi biso yango tomoni ke non biso tozali bato oyo toke totalisa bato na mboka oyo nini esengeli na bango basala mpona tochange makambo na mboka wana bato bazokoyoka yo bandeko baza partout na tous les 4 coins ya monde bazokoyoka yo est ce que vraiment likambo nini ya balunga yo koyebisa bato bakochange na niveau nini eloko nini fale basala bazokosala te ok bandeko na nga mpona azala na mwa kopesanga mwa 2 minutes nameka koexplike bitumba oyo tozobunda oyo babengi biso bacombattant ya liboso yango oyebisa bamama batata bandeko mpe oyo nyonso abengami étranger mayokaka monoko oyo ya lingala mboka na nga Congo soki boyebi te ezali occupé occupation wana ye ndenge nini nakozala mwa mokuse moke na makambo oyo depuis 1997 comme ça AFDEL bayaki na Congo bango bayebisi biso baye mpona kolibere biso mpo Mobutu alaki dictateur Mobutu anyokoli biso Mobutu asali 37 ans na pouvoir 32 ans plus 5 ans toyebi wana na mwa mokuse mais asali makambo ya malamu te yango bango bayaki soi-disant basalela biso makambo ya malamu mais toza surpris ya komona na kati ya makambo ya malamu wana Mzee Laurent Désiré Kabila na janvier 2001 iye mutayaki na bandeko wana tomonaki babomi ye banda baboma ye ti lelo procès esalama te tolamuki kaka boye na 2001 bamemeli biso mutu moko moabi mutu wana komona ye Kabila mwana ya Laurent Désiré Kabila ye komona Joseph Kabila mais mutangwa yebo tomona te totanga na ye place moko te loko moko te donc abimi kaka boyo te bana muze muzaki na bana ebele aboteki bango kota utaki kuna bon akosunga biso poto yeba muza kufa ndenge nini akosunga biso na makambo mosusu banda bato wana baya na pouvoir bino mo bozomona lelo pays na pote ya pinit bino mo boyebi bato ya oni bayebi makambo na zolo beza mo lena organisation ya oni Congo est 187e pays où ils ont souffert, où ils ont la pauvreté. Parmi les pays où ils ont croître dans le Mokili. 187e pays. Donc cela veut dire échec depuis 2001. Tilelo, Kabila a sala échec moko total. Alors, ce que à côté armée, beaucoup de monde banda 2001 Tilelo, vous remarquerez que bazo créé ba rébellion, il y a 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 ba rébellion et là comment il y a séquenzo salamate, brassage na niveau armé et là quoi séquenzo salamate, binomo boyebi après AFDEL et comment qui nini o mususu ba la mère mende nini RCD. Après RCD tango ba bundi ki RCD revese que ça bisote ba ko sala biso CNDP. Tango basali CNDP babundi wabuni ke CNDP reveseza biso te ba kusala biso nini nini mususu bimia nini ya nani ya Bosco Taganda nini M23. Non, ce n'était pas M23. Avant M23, il y avait CNDP, il y avait RCD et puis il y avait l'autre là. Bon, bref, frère, ça le M23. M23 tout le monde va soi-disant passer par Roni Kabani Babimi ti batona nyo soit réclamer le Roni on non ba la posa ba sala accéder à accéder au pouvoir ya magistrat suprême ya mboka na biso mais bato nyonso bozote le maboti na Est Congo bino nyonso pe vane mutu akende na CPI a Bosco Taganda so le bane munoko mususu ya bo biso to fandi to landi to comprendre que tete mboka o eso to tiki yango eza très dangereux et kokende bato baye bazana difficulté d'abord ya se communiquer na biso
bazana difficulté d'abord ya expliquer biso pourquoi bayaki na Congo, bazana difficulté d'abord ya kutambusa mboka monene lokola Congo. Yango biso to moni ke ko tika boité to conscientiser peuple irlandais congolais ou azana irlandais awa a comprendre que mboka na ye ezana danger. Danger wana ezali soki to sali ke bate ba kozaka es ya Congo te ba livre ezali papa ngwana koma ba livre belé ba papa oyo ba mesela be Jean-Pierre Mbelo akoma ba livre belé ndeko na biso muso azana Canada koma ba livre belé na yebi ba tubele ba koma ba livre boko kotanga ba Pierre Payant bani bazo expliquer danger oyo ba connaître pas comment ba expliquer danger ezana Congo. Mais biso moko ba congolais to so mona ka que non entre guillemets fallait wera beta fallait abeta fallait passer kingani ayawa ne wana to moni ke Congo eza malamu. OK makambo ezali ya cesse ya minene ozo na talisi bino boko mona pena que non même awa l'église mususu ba ko fonctionner sous stake. Mais talisa biso. Alors la kota c'est makambo ya mike boyebi na boko na biso nde tozala ka boye eza ne loko moko eza très important eza nini ba benga kango ezali respect ya mikolo culture. Respect ya mikolo soki totali yango ntango mosusu tokabana mike tomonaki yango mwana moke abangaka mokolo ngai na vi na ngai nazali na yaya oyo abotama liboso na ngai na 1950 quelque yaya wana ti lelo nde toza boye amelaka cigarette maintenant namona ye mokolo moko amela cigarette liboso ya papa na ngai eza te parce que papa aza lion aza nani mais eza na babase moko biso tozwaki na bomwana oyo toyebi ke toko kodéconnecter devant baparent. Mais nini oyo tomoni lelo awa toye komona ke lelo babimisi biso système moko boye ya bilamba ya mike babimisi biso système moko boye mwana ya 11 ans 12 ans 13 ans akope konourrir ndako babimisi biso système moko boye ke mwana moko ya mwasi ya moke akokozwa papa ya mokolo azwi mbongo wana ye konourrir nango ndako. Alors biloko wana tomoni ke soki zongi na Kinshasa komona ke na balabala moko ya 30 50 églises et 20 30 bars. Mais l'école y a éducation ou école pesa bana éducation ya malamu okomona ke école wana basal mususu koma ya mabe batu bakota kasona basal wana te inaccessible pona l'état ebongi atia mbongo na l'école ba privé ebongi ba tonga l'école pona kotangisa batu ba comprendre makambo ya mukili civisme ezanini bango ba préférer ko sala ba bar ba préférer ko soutenir ba pasteur ya moto monike non biso nde toyebisi bino na mboka oyo tofandi il y a des pasteurs oyo baza na Kinshasa bazokomisa bapeuple biso niveau bazali baza na connivence na bapasteur oyo bazali awa bazosala lolenge moko yango na lobi na bino ke awawa eza na bapasteur oyo baza na baconnivence na Kinshasa bakodétruire peuple wana mpe awa soki biso tosali makasi te tomeka kointerkele bango ndina zoyesa bino na komba oyo. Mais yanzambo awa na Irlande ou awa na poto na poto plus précisément na Irlande pa etofandi toza na ba église oyo toyebi awa na kati na mboka oyo na bitumba oyo tolobaki na bino ke eza na biloko mosusu oyo tobandaki kobundisa na ebandeli te na oyo tokobundisa na suka. Premièrement boyebi ke tozwaki na combat tolobaki tokobundisa bamusicien ezalaki facilité de 2005 mpo tokoma na niveau ba comprendre ke wera aza na ye commerçant wera aza motu oyo aza envoyé à Kanambe akoya ko détruire biso na poto. Ezwaki tampo bato ba comprendre que ba pasteur misusu ya l'église awa na poto ba ya kote ya kakenon ngeza boye nzambe mutasala po Kanambe aya na Congo. Alors fallait qu'on intercaler bato wana ezaki facilité to sisi combat wana. Troisième combat na biso o to sala ngo pour le moment ezali combat ya ba église o etika na mboka o ezoko endormi peuple. Bitumba wana ekozala pasi mais tokobunda par tous les moyens pour toleka na kosilisa yango. Yanzambo, nayoki nyonso yo lobi na biso. Mais si je comprends bien, depuis 2001, si le tournoi en 2014, dans Mboka na biso, on a déjà connu 2 élections. En 2006, tu as une élection, en 2011, tu as une élection. Mais bino conscience na bino na bana 2001 na 2014, à ton avis, le peuple congolais a découvert qu'à parce que dans le peuple congolais qui a une élection en 2006, en 2011 soit qui n'a essayé, on a battu va s'abstenir qui liboso va qu'il y ait une élection. Qu'est-ce que nous avons à la place là? Matondo papa nangana koko lo banelo komoko comprendre peuple jusque là à la muki. Maintenant nous la muki malamu tenazo ibsa yo ezana moi makambo ebele sengi surtout ça là parce que peuple na biso jusque là ezaka kana ba congolais bazo kosa bango.
ezaka na ba congolais oyo bazo komema biso toujours na banzela oyo yebi ndenge yo lobi manzela ya élection biso mboka na biso papa na pesi moi basini ya mikemke zo Luxembourg za occupé alors na monité na mikando to tangi to na moi expérience ozana na mokili ezana ekolo moko te na mokili oyo bazwa problème ekolo wana ba sikola yango na nzela ya élection tomoni révolution française tomoni makambele kina kiba tomona makambele ka papa na metawa ne pai tomona pai monte bazonga na élection olobi na élection le kina 2006 tozonga dans total na 2006 bemba bisi biso no so bokena tokena élection bino boko sobo songi ngai to kolongola mwana oyo to kosalenya makambo ebele bref année le to za wapi yazana ale to na 2011 Papa Tshisekedi Kutu 3 ans passés avant 2011 donc on a 2008 tout sur là moi batebele to bagina bango ba msuna Canada par-ci par-là Papa Tshisekedi akina GT ba pomper kisi ya mbango santé ya moi mobulu banini ba bimisi parce qu'on a luka mutu mo boya ko légitimer sous mwana wana Papa Tshisekedi bisi biso to yamba par-ci par-là na Londres na Belgique na France ayisi biso non so to kena élection to ko longola mwana wana biso na combat to ba ta élection te to zana nzela na biso to salaka. Alors, tellement que tout ça devant les faits accomplis, la politique est toujours un bloc de la concession, on a accepté l'inacceptable. Il y a continué à papa Tshisekedi toke dans zela naï. Oui, bibino moko pangwanda soutena ki ango, ba combattant ba soutena ki ango, to yembia on a diblé par-ci par-là, to sali to kota la ambassade bani tout pour na ko tika ba memo pour na pas Tshisekedi. Prévané boye bi pa biso sukuli biso lelo. Bongo lelo so boye sous 2011 que sous na élection, oh ils ont mon na miso na bino pona ngeza boye ke non. Ezane loko moko zo laksate ki to ko gagner yango ezane 2016 et 2011 so ki 2016 ezane loko moko zo laksate ki to ko gagner yango ezane loko moko garantie moko ezate ki oyo ke no be élection la ba ko pesa yango na maboko ya peuple congolais yo ko yebisanga biso to kene so na be élection mais Nzambo oyebike tolinga te ba mboka la biso ya Afrique ata mboka moko te ozali ke bazwa ba décision ba moko boyebike jusque ti lelo ba mineli ba to tsaka ba président mboka la biso est-ce que vous êtes d'accord papa na ko yebisa yo oui. Alors, nous avons dit que oui, Mindele va tirer biso mais actuellement Mindele va tirer ba président dans Mboka la biso, ba lobby que mutuazo diriger Mboka na droit à si ma constitution té, pe ba lobby na que a na droit à que na troisième mandat té. Mais nyon soana et affaiblir et pe comment la bibliothèque. Papa na nga na ko yebisa yo komoko ba benga bon communauté internationale. Communauté internationale to yeba katenda kunizala kawapi, donc azala kana adresse cité, azala kana pays té. Aza mutu normal boete ba bien kaka communauté internationale John Kerry à na Congo alobi kelengeza boye faut ba respecter constitution toutes ces histoires là mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo ce sont les anglo-saxons baza derrière makambo wana mais toye bien on va comprendre que ça qui erreur malo ba bi que pas question papa nanga yango na lobi na si saboye soki lelo ba ye ba komi ba faire des leçons na makambo zo le kana Congo. Mais c'est facile pour te comprendre les jeux où ils sont derrière Makambouana. Cela veut dire Moutoba memela kibiso. Soki biso to telemakite biso ba résistant combattant. Tobi malaba sende na ba motorway ya ba autoroute tobi malaba ba sala minene tobi malaba balabala to kota la ambassade to sika ba memote to fa na malili te. Mbele ba komi na niveau te ba comprendre que mécontentement ya peuple congolais jeunesse o nga to sali lelo ke to lingi maje oyo bazo sala na Congo te yango wa no moni ba John Kerry ba komi ko telema ba ndi ko sala neti ke baboyi mais en vrai dire papa bazali basi ya ndumba soki opesi o ya zana ngo posa devant les intérêts il y a pas d'amis il y a que les intérêts ba mo balo bango il y a pas ba mi bazala kate devant les pays donc toye ba ke États-Unis azali pays ami ya Congo te ayaka na Congo pour na intérêt. Alors ce que intérêt wana ba moni yango eza susu publicité pa ya Kabila ba koluka mutu mususu ba yana yango biso to telemi to lebisi bango turo yo non non soki boza na posa botia mutu na Congo biso ba combattant ba résistant to ebisi bango de to kenenge na États-Unis makamna so solo na bango ba France partout botie la biso mutu oyo teke akoya lobi na Congo abomaka ba Congolais ba violaka ba mana biso to baza na monopole ya ko diriger ye na partir ya libande to moni bazo sala na Congo lelo mais ezala mutu moko oyo biso ba Congolais to poni biso moko librement oyo lobi nango
bakozala koya na mboka na biso comme état ba partenaire bazui oyo sengeli bazwa le pays oyo bakopesa biso toyebi ndenge toko faire avancer pays wana. C'est ça que nous voulons. Bien dit Yanzambo sikoyo na carte de na combat na moni pe beaucoup na millions divisé hein na moni la France tin Angleterre boseli ba parti politique. Il y a des combattants ba longwe na mouvement ya combat ba seli ba parti politique. Donc cela veut dire si boponi mutu na bino oyo ko remplacer en 2016 papa nanga combat oyo to bandi yango mwa kala nga na zamoko na yebi mwa mingi na combat oyo to beta katolo te combat eza état d'esprit combat eza te parce que oleki na vidéo bandi ko finga Kabila banda tongo ti pourquoi ça ne changera rien. Combat eza te parce que bozumi ndoki boke na est ya Congo bandi ko bombarder ti pour que nous le pouvoir ça ne changera rien. Combat eza état d'esprit biso tozo bunde la Congo tout entier, cela veut dire de changer le système. Tozo bunde la Congo te poto ya ko sala parti politique ilobi to que nous reçoit pouvoir te o ya kota na combat pour lobby que nous reçoit pouvoir akokufa akosuka na nzela. Mais en 2016 c'est combien dans un an et demi, combien en 2016 et c'est boponi mutu oyo a remplacé parce que l'élection c'est en 2016. Yango na solo bono papa nangai biso na combat biso ba combattant résistant oyo ya solo. Tozo raisonner 2016 était. Si Kabila fait rester là en 2016 atikala na pouvoir. Mais ce qui biso tozui avant 2016 to lobango chaque jour. Mokola ko kota na carré oyo biso to sa to traça pona ye to kolia ye. Kabila n'est pas venu na Congo na élection. Bongo bino boko no longolé de élection bino moza banani. Mais entre temps lui que bino bozelati moko kota na carré soit kota na carré te. Bo siko minele ndo zabwe. Tozo mona caméra partout et par là mais apparemment ti minele ba poni déjà caméra pas remplacer. Bozo ça ni pour contrecarrer caméra. Papa nanga ba j'ai ba caméra tout est facile pour comprendre yango papa nanga. Moni na ko lobelo komoko caméra parle très bien de bato balobi. Caméra za mayele tout wana za ba complexe infériorité. Biso disto tangi biso so sali ba université biso na poto to profiter de sala ba université. Caméra si parle 4 langues ya Congo akansate yango muteko sala ye ke akoma na magistrat suprême ya Congo te. Caméra s'il veut servir le Congo parce qu'afandi na Congo tamulayi asa la côté nyonso alingi mutako kangaya zate to. Labi oyebi on caméra za populaire actuellement. Caméra n'est pas populaire. Non, actuellement na Congo voix nini ya opposant au dozo kazubi mamakasi. Yango na lobby na répéter sous papa caméra za populaire te ezali média oyo bango bazo financer nde bazo laksa kam bazo laksa elongi ya caméra za populaire te za média. Donc kena kishaso bano solana batu bako yebiso te ke balingaka caméra baza belé mais média muto sala ndengo wana biso to lobby mais c'est caméra si tu veux servir le Congo luka place yoko ke ngo servir Congo mais sokio lingo za la présent ya Congo biso ba combattant résistant to lobby non. Pour mboko to fandi pe tozali na ba congolais oyo baza ba tidi ba MP ba da ba nani ba ministre to boité toza ba congolais mais toza ba irlandais te mais mutu moko ko accéder à la présence ya république ya mboka oyo il faut remplir ba condition oyo constitution mboko ezo senga alors caméra remplir nan ba condition oyo constitution Congo oyo biso to kotia ezo senga te azana droit aya ko diriger biso te. Yanzambo bongo siko ba combattant oyo micro ba comme ba parti politique ou bien ba sali ba parti politique na bango et loko ni oza ngo ko adresser epai na bango na ko yebisa bango soki ba bongi bazonga na nzela à chaque fois ne toza boye toza na ligne de conduite moko oyo ngala yelo baka chaque jour eza ligne de conduite moko oyo mutu moko tikala constant oyo ngala mona keza clair ezali vingwanda ezali ba combattant résistant alors oyo si ba bongi nzela Daibisi bango ba zonga malemba bando comprendre ce qui toke na jeu oya ba élection na ba parti politique ba ko lia biso lokola ba niama ba ko sakana na biso lokola ba ndenge ba sakana kana ba bizengi biso tozana tanwa na susute ya ko fanda na komba to vénérer mutu moko ndenge to monaki na tanga Mobutu to vénérer mutu moko bonde to mona na tango ya Tshisekedi awa toto la mokaka na tongo mo biso no bo sangana bo tianga liboso to keno kuna to keno libérer mboka na élection to kotika la ka ko gagner yango ta mokolo moko te. Merci beaucoup Yanzambo to comme na suka émission na biso dernier message ni aux ango ko adresser na peuple congolais ba ko talo partout dans le monde entier. Message langa suka ezali moto sekezo pela na kati ya ndaku ndenge ba mikolo balobaka ba sala ka liboso ba sauver bato ba na kati ya ndaku bongo boye ba soki bo ko discuter makam na bina famille après
alors ngai kokamusanga na tango tozali ekomita moko vraiment ya kobanga Congo na niveau komeli ba Rwandais ba Ougandais ba multinational ba nani nde to mona na Congo ba développer makambo ebele na minute. C'était un réel plaisir. Nande Kolabiso Yanzambo, vraiment Sengo Mingi, toujours connecté dans katiakongo-millennium.com. Vraiment penser la mission d'aller diriger la maman Jolie Dibendi dans Ataï, la maman Rita Bamba et surtout na webmaster la mission Rose Dibendi. Ma partenaire la mission Toleka.net, Congo et lobby.net, ma penser la mission Ezali et pas Nabino. Nos remerciements à Kokodian Zumbo avec la mission assistance technique. Bye bye, c'était votre frère Landouvanga, les tenants du titre. Utina mosala malemima nakomina ndako kiloko kosala te nakota internet nacheke Congo millennium nacheke Congo millennium.com Congo millennium.com Congo millennium.com Congo millennium.com Congo millennium.com Congo millennium.com namuna landu vangu namuna soleil makikita namuna Nathalie na compressor na kati ya Congo millennium Congo millennium Congo millennium City ya makasi Congo millennium.com Congo millennium.com na utina mosala malemima nakomina ndako kiloko kosala te nakota internet nacheke Congo millennium nacheke Congo millennium.com Congo millennium.com Congo millennium.com Congo millennium.com Congo millennium.com Congo millennium.com namuna landu vangu namuna soleil makikita namuna Nathalie na compressor na kati ya Congo millennium Congo millennium Congo millennium City ya makasi Congo millennium.com Congo millennium.com